Congo Suisse elongo linga nsonyo. Hey, Congo Suisse ekomisanga FIFA. Sekele ya kotala, sekele ya komona, sekele ya kotala na Congo Suisse. Nakina fete ya banasi. Nakendaki na fete ya banasi bandeko. Oga, nagomi na fete ya banasi bandeko. Na fete ya banasi na melaki mazanga na liaki yo. Na fete ya banasi na binaki miziki ya vie tsuga. Ekomi na kozonga pale. Yeah, ekomi na kozonga pale bandeko. Oga, nembisi na sitigala malamu ngana ke pale. Na se atomboki, afache, asiliki, Bienvenue dans votre émission WhatsApp Show. Balobi WhatsApp Show de Makam. Balobi ces derniers temps, dans la émission d'Amino toujours WhatsApp Show qui est présenté par moi-même David Nyango dans les réalisateurs. Je ne vais pas commencer mon émission directement sans avoir remercié toute l'équipe qui m'accompagne. Monstre derrière la caméra, mon frère que j'aime beaucoup, celui qui est en train seulement de réaliser cette émission. Je passe directement à mon superviseur Papu Le Congo. Je passe directement à Gola Mayala, JM Kalombo. Donc je suis avec l'un de vous, l'animateur qui est reconnu au nom de FIFA d'animation. Monto a Pesa Makambu. Mambo e Pesa e Kanga, ba krina e beta na ba wenge, e beta na ba jet set, le l'autre lobelana ye. Pourquoi tu invité Awa? Invitation e outil depuis Suisse et pas Massanangai. Cédric Iloukou, Massananga, les livres forts, nous le bengela FIFA d'animation, yé tous années à découvrir naïe, Boroyoka, et l'oronini a pesa na Congo, au bakri naïni ba iba, relation ni nazanango, tout on a tout ça l'entretien nango, et l'ongo naïe moko na katia, plateau ya Congo Suisse Télévision, malobi chaîne onde makamu, ming bo s'abonner na Congo Suisse Télévision, big up à toute la famille, big up aussi à mon patron, Maître John Simao, et puis à notre belle et bien maman Micheline Simao, la maman qui a tellement une grande cœur, c'est elle qui est en train de faire pour nous des grandes choses pour lui. Donc je vais passer mes dédicaces à lui. Big up à vous. On va recevoir tout à l'heure FIFA d'animation qui fait déjà son entrée. J'ai dit déjà big up à vous. Donc FIFA d'animation. Bonjour. Ah, à ne pas zapper WhatsApp Show avec David Nyanguna balobi yene makambo. Donc awa pena na Congo Suisse Télévision oyo ayengaye yango biso soki chaîne oyo te mobulu hein. Donc bino tout number ezali avec David Nyanguna balobi WhatsApp Show yango te bisonde. Andiraki Nairobi, balobi David Nyanguna, balobi WhatsApp Show, babi WhatsApp Show, tous s'abonner, check, Congo Suisse s'abonner na Congo Suisse, pour vous appeler biloka bien la chaleur quoi. Nikongo ebetaki banyama ezalaki somo David Nyango ya nenete ezalaki mawa WhatsApp show na seki pona na kandate bébé frère seki pona kandate parce que nzambo sekalisu te nzambo sekalisu te akomi na posa ya koseka babi ke WhatsApp show David Nyanguna aina dolaji ya sika yango bébé frère opesa no bana poto bana kin bana Afrique tout babi ke WhatsApp show ndeto découvrir ke comédie show Congo Suisse TV yango ne makambo zo pesa lengi babi ke so yango te mo FIFA d'animation, tout le monde a la carte Congo Suisse Télévision. Tout d'abord, premièrement, pour la chaîne Nabiso. Ouais, Congo Suisse Télévision, dans la chaîne Mamboy, il y a chaîne tout, négatif bise bango. Boya kotale, Congo Suisse elongo linga nsonyo. Hey, Congo Suisse ekomisanga FIFA. Sekele ya kotala, sekele ya komona, sekele ya kotala na Congo Suisse. Babito s'abonner na chaîne chez moko taka Congo Suisse. Yango ni kangi masolo dans na kin partout dans le monde quoi. Merci beaucoup FIFA d'animation Mutama Kambo boyo qui déjà dans introduction na déjà derrière Mutama Kambo. Muto a pesa makambo na Congo
Bakri na ye ba yiba po aza tellement na basaki ya bakri FIFA d'animation. Merci de l'invitation na biso ndenge recevoir. Oui, merci vraiment. Alors chaîne on est on depuis ça makamba ngozo sala ba initier pourquoi pas na répondre l'invitation na débat. FIFA d'animation. Tutoye babato ba yebi na nouté à travers le monde, à travers site na biso Congo Suisse Télévision, ba découvrir le parcours ya FIFA d'animation na kati ya musique na ye. Ibanda ndenge nini? Ouais, parcours ya FIFA de l'animation. Nos animateurs pour en aller à Suzuki Luzubu, un petit frère Suzuki Luzubu, donc il parcourt aller à Bavien des bazaba musiciens, donc il n'a eu qu'à Bavien trop tellement bon Bavien chanteur mort là na Kritira, mort à Genami Kili, n'avait Suzuki dans le bon tout à chanteur, c'est un enfant qui m'a animateur. Il y a mon qui n'a pas ça qui m'a ramené animateur, mais na les gars pas savaner des picho, batitinal campagne. Na leka ngaza pena premier animateur héritier wata a recruter na mboka autant asali orchestre la timi wata donc na leki lina mo mouvement beleti lelo na opesa makambo pa nzora to servir na Chris Nzora. Pourquoi vous servir Chris Nzora Kena Wenge ou pesi makambu directement va se retrouver na Chris Nzora? Pourquoi kaka Chris Nzora? Te na leno pa Nzora moni ba leader musuba na Congo ba leader musuba koma ba guerre d'esprit contre ba musicien na bango yango moni na leno na Nzora po Nzora za leader maboye a faciliter biso na mambo ebele donc apesa biso ba passe ba makambo ebele yango na Nzora na apesa makambo po indi mtaza leader wazo salanga na mitso kwa Namoni yo ozolandela intérêt balobi intérêt ka ya mutunde sala rapé moi bien je l'habité à mutu omoni ga ke oke mona pas mona moi si Nzora donc otali pena pa baba mi balo kokana ote yango no kenene pa Nzora tondeni te ngana FIFA de l'animation nga za pena FIFA ya ba animateur do animateur o apesa makambo animateur ba yibi ba play belé lelo batu ba sala on ba sixi yona selo mo boy ba makita na bango nyonso ekomi kosila ba sixi na bango nyonso tu ekomi kosila ngana kende wapi yeye na kende wapi ye Nzora simbanga na loboko kotika ngate na kokweya donc yomo ki ba sixi na bango tu no moni ba bilo tu bazo sala na ezo sila o komita ya FIFA de l'animation na pesa makambo mokile comprendre donc nana Nzora na pesa makambo batu ba comprendre vraiment FIFA d'animation au pesa comme FIFA d'animation mais tout se retrouver tout à l'heure tout ça c'est une FIFA d'animation D qui est bien reconnu Blaise Créateur. Pourquoi Blaise Créateur mi bengue FIFA d'animation? Wangana baptisé par Juna Mombafu na Bill Clinton moi animateur musuba za animateur local mutu mususu akoyo ka yaza animateur moko boye asila na voix za na problème ya gorge Blaise Créateur oui aza na problème ya gorge so ngo mona gana problème ya gorge qui n'est pas concert à Jésus de Niance au mona bina ki soka bua ki soka na afwa sili ritsinzela mo sili bakri ngaza FIFA de l'animation bila mona asanta ki pression animation za na nzuto onani na obua ka donc habité yo za FIFA ya animateur ya mboka o vena nga Juna Mombafu lizo baptiza bi petit wana za FIFA fubo pese makambo na mboka do yo moni ki nga nazwa makambo wana tum kama ba bransard na kata na longola mamba ba bransard FIFA de l'animation animateur wazana makambo na mboko yo FIFA Blaise Créateur a boté l'ormo boue cartonnant na habité ulanda munene na été ya belaka est-ce que akoma kato akoma kati ngana bwaka basi ba osokola yeve Nzora tolola ye aye bielo côté musala na ye kokengela na douche basi ba osokola makliton ja bwaka na publisa masanga mono lo bakombote pona pib mais ba animateur tout ba yebi na ba DJ bazwango ba mo bwaka ngona ba terrain ba match ba to mo bwaka ngo izabilo ngana pesa ka makambo yomba mona ke te wana FIFA ya ba animateur to na bwaka lo kona ba misuba za na ba po ba misuto la na ba avena ngai venanga ready à miss to mo pas venanga ready à miss mais ba pic ba vena ba côté là ba mona degré ngana ya na mamba animation ba wana bo ba krina ba na ba ready ya mo degré ngana na animation tango kiso ba pesa ngomba FIFA alinga diembela na kombo mais simba te po ya local ngana international big up à mon vieux Thierry Amboli le grand réalisateur depuis South Africa mbote na ovu na ngai to le bela surtout les kamboya FIFA d'animation bat balobi mingi ba bengi nga trop abi pourquoi FIFA d'animation abord le rôle à Bercy moana pourquoi yo koma na ba timbre so zo boaka muto na musika a sentir Bercy moana mais ce que vous sentez na tali FIFA d'animation te moni nga na FIFA de l'animation nga don na zo pesa makambu pe mele Elias mwana maya no tangi kombonga na bikombo ne Simo mwana maya no tangi kombwana
ayaki pe mail ya sala tese ya kutanga FIFA de l'animation na pesa makambo pe mail ya erana ke kritirate nazo pesa makambo pe mail ya lias ba mba ya wana baba tese mail ako do alinga kashi na bango takata bango sko ayo kanga ne na ndoko bwaka trop do ibwaka linanga ya mona ki ya ko mo bwaka ni ki bwaka linanga ya FIFA de l'animation mais siko oka ya bakisa buzobi za ba makele la na tsaka ba ye na po yango zangisa ke ba cri mais ebwaka lisote na makambo to sala c'est moi FIFA de l'animation. Qu'est-ce qui prouve que il aura boire ils a rappelé la makele par rapport au yebi bersi mwana sera boaki et pesa makambo aya na la samba pesa maman na pagaille ou ranson ye murandi maloba moi mobalu azana azo dégager chaleur donc na habité le ni groupe beta ba téléspectateurs au Bolanda biso ba découvrir que si FIFA d'animation azapé meilleur parmi ya ba meilleur talara pesa makambo ebele mais ya bimana krinanga anga nazina kena fete banasi nakenda fete banasi bandeko oga nakomi na fete banasi bandeko na fete banasi na melaki masanga na liaki yo na fete banasi na binaki misiki ya vie tsoga ekomi na kozonga pale ekomi na kozonga pale bandeko oga nembisi na sitikala malamu ngana ke pale na sa tomboki afashe asiliki donc abima na plan nga pour plan na kutana préparer na race de vainqueur na premier disque ya Emile Elias ya général na préparer bo wana bon ba ya ba krezate Emile bengana bango ya moni pe na la zamba obwaki osali tese ba sepeni na tese po akina kisebele mais comme na tanga disque to kilata casque ne sido bwaka générique kundio oke pa ozongi pa Jésus de Niance Jésus de babengani yo sko ake pa kuka toze la générique apo de ngana ebisa ki etse watanable omoni mouvement na lelo po batu babina bazwa makambo na chant déjà okata okanga donc mambuto sikila mais po batu babina na générique ya héritier watanable c'est moi FIFA de l'animation ngafu na binza mouvement na mais banimateur no tanga bakombo na mouvement na bakokate to moni ba ambulance batikele générique akokia moté akokite kunzia misombeli serge 5e vitesse c'est beti quand même 5e vitesse c'est beti 5e vitesse c'est beti ebetita 5e vitesse c'est beti ngimbe wato ngomo na suma kambo ngoya suma kamu na ya makasi na générique yana tout à l'heure tout mona awa na kata studio bozo sala générique mo ekanga mikolo yo osali crimo mabole wana osali yango presquement Karine Mokonzi la baronne or Karine Mokonzi la baronne bazaki na ba problème na Chris Nzora après avoir ko ça la cri ya mabaolin ozo beta mikolo yo parce que ozaki na studio na yo ki cri wana après avoir ko ka créer non rabwe Karine Mokonzi ba réconcilier entre ye na Chris Nzora parce que cri wana ego spiré to robimisa ngaka wa papa lwa mumagia ditango yemaka Mario donc ezwaka mutu nyonso tout moni cri ya mabole eza cri ma wetikala ka bongo mabole jamais ne doit ne studio bongo de pesa pona na ndia séance ya $250 jamais ngai nzora benga su eto ya ne studio to longa cri wana mabole lo cri ma otsa jamais donc mabole nde tikana mabole tika mabole so bongo bongisa na ndingi na bongo babongisa mena biso ba miseta msu contact ezate donc disque générique ya la animateur ba chant ezala ya ba musicien donc générique eza nga FIFA de l'animation mabole ezaka mabole tika mabole obana poto partout dans le monde na tina ba Suisse kuna ba Angleterre partout ba oza babina mabole donc mabole ngone eza générique cri o batu ba osela mokili mobimbi saka mabole est-ce que tu vas comprendre est-ce que kirango ke longwa te ya on a expliqué batu créer longwa te tika lika mabole ezaka mabole mbotena Fallon Mwanza de la part de Eric Monstre, papa d'amour, mbotena fils Chimanga, mbotena Yannick Boyaka, mbotena Alpine Ngizulu, Eric Monstre dédié bino, ba dédicace na bino. Chaleur ba pema depuis Kenya, ba lobi yonde makambo fait d'animation yo tozana FIFA d'animation na lina ye ba un peu mo makambo mo boye, ozoleka entre Gina PMF na patron na yo Chris Nzora. Pourquoi Gina Pema Farum Gobo et Chris Nzora? Gina Pena fitine azabonso otali mais Nzora mobimbati. Ya monike ya ona webiso ke batu mususu ne ba mo bazo copier. Tango copier moni ke siko zwi makambo omo wanga na mutasala yo. Gina Nzora ninga bonga sala ki Nzora. So asala ki Nzora so wanzo tala na batu tu babima ki Nzora mutali. Boso eza Gina Pena a copier Nzora na tout. Na tout na makambo Nzora sala yango Gina PNF a copier mais poka na a songi lupango te na komi leader te na sali makambo sute mais so tali na makambo to qui porte parole ba makambo tu Nzora sala relate li mambo tu mais Gina PNF a copier Nzora
akopia nzoka do yaza photocopie ya nzoka ayakuta ko wanga nango te soka wanga nango yeza mukili mobimba ba oboya ye yaza photocopie ya nzoka potanga azalaka pa buron pela okemba wana zo kemba laki mukie an buline na ide na ega pe nzambe salanga un jour nazaloko afie nzoka nazaloko Christ nzoka tilelo jina penef akoma lokwa nzoka awanga skopwani. Pourquoi rancune ya Chris Nzora na Mimi Chikeve comme plus guerre tant dans la bongo rancune ya Chris Nzora na Mimi Chikeve comme plus guerre. Pourquoi toujours ba leader bazo meka un peu kozala un peu na ba rancune dernièrement to mona ki déplique bazala rancune na héritier Watanabe to longo wana to ke susu ba rancune JB entre Kofi ka Chris Nzora bisusu na Mimi Chikeva. Pourquoi ce genre de choses les oleka entre biso na biso ba congolais? Et ça fait le côté Mimi Chikeva tinenga mo aza grand prêtre mère donc un peu c'est ba mot de place à ça na rolo ba mabeti pour na Chikeva mais eloga na pesa ba conseil pa batu musu ba kota makamba Chris Nzora na Mimi Chikeva fo batika neti ba kwisi de poulet na Luanda wana mwe barando wana ya Mimi Chikeva na Nzora eza barando na bango de poulet yozo luka makambo no un jour banini okoma leader pesa ba makambo pesa lo bien makambo suko kota kate wana eza ba guerre mo buta musu ba ko ranger na bango eza Nzora na Mimi Chikeva ba yebani ba makambo na bango ba ranger ba zonga na bango bien makambo so bino boko tango eza mystique des mystique donc eza rando wana eza ka Nzora ye mo ba yebi makambo ni ndinga zo mimlona Mimi Chikeva mais ndeti nga bino ko kota mambo wana te donc na ko kota moti jamais na ko boya Mimi Chikeva donc na ko kota moti po weza makambo na bango pourtant ba ko sola ngani mna otika na soni Chaleur bapema depuis Kenya mutu na oyo yoti na oyo FIFA d'animation olobai na ngai donc bengelanga masala nga pena ya olegana WhatsApp show yeyo omoni ye pena moi pas masala yo depuis Kenya o avanga te ko soutenir yo na musika. Ouais, Chaleur bampema wana bureau na kati wana mutu na nga ayebi ke mutu ne FIFA de l'animation na pese ba mote place aza yo biga boulot to bundakaka pour makambo ngo ki ka toujours liboso. To découvrir yo na mwelo mo boya makasi o Congo eganga nango. Oui, pesa maramna Congo donc ce n'est pas un chanteur mais il est un grand animateur ici à Kinshasa. Faites-nous plaisir à faire quelque chose ici à qui va nous bouger nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre assez nettement. Yei ezozala pima nzambe eza pima tika mama pe mwana bato eza pima bazoluka vandila terre tia mupepe eza pima toke zwa ya Tony pe mashamo ya boye na mona na nute ya Tonyoko bomangai ya Tonya vimba na se ya bima bapakeya. Comprends do wablo wana ezablo mo boy ba ya Tony pe mashamu ya boy na mona na nuti ya Tonyoko bomanga eloko na kimela ya Tony munene ye ya Tony fimba mulai ya salaka nango afya kola lemba te ezo sala pima nzambe eza pima tika mama pe mwana bato eza pima do bani mater yo mo animateur mo pa feri aboyeka krinanga ezo sala pima yo na hero yoke boka cria FIFA de l'animation ça la pima pour boka ngoma bena demi-temps na bité marque ous vienanga yoka animateur yoka ka neni ne sido nga boka pima avec demi-temps tous alibos. Quand on vend dans la télévision tous allons un peu sincère 4 animateurs ni nous vendre bien sur vendre au talobino ba yo ba bossa dire tout le monde ba robino mundi ba boaki ba blori kangi était que yo mutu on vend pina ke ba maso ba bossa dire na posa ba 4 personnes au vanda pina bosse pina maso ba bosser so rosa pina moi reconnaissant na ye bao wa ya liboso masana boloke nazalaka na kana ya vina ngalelele boloke do bon animateur et ba ventir de dans Congo animateur likolo to tikane yo wana boloke masana pas fali poupa président fali na pesi bambote ya mibaleza mwana moka bimi mikolo Guy Marie Mbeya auto beta ba animateur na 2018 pour 2019 ezanga Guy Marie Mbeya aussi mwana na sava za local mais azo comme international kalate ya misa tu père Momboya nos appels bisa boa en tout cas apesa ka makambo na mboka wa en tout cas do kanga tout l'animateur ya misa ya 4 yemo Robino Mundibo za bo animateur aboaka bien mais faluka ba chanteur ba yemba po ya za animateur aboaka vraiment bien na sepelani po aboaka bien ba animateur na za ba animateur tipo ba animateur mzo za ba una bana problème ba voix ba ganga makasi do makelele
donc Robin Mundi boboaka bien na sepela no poza bon animateur mais luka ba chanteur po ba yembila ka Des animateurs moko ba bang sa yo. Bill Clinton Par classe à Bill Clinton na 5e génération. azate animateur FIFA d'animation lo inolo. azate ba tuto wango to ba koma ba amateur Natangela o. okotanga Natangela o. tanga o Nzardo. yango kenapi amisomila Sergei ya mikunda to nini ngoba to muzuru ozana na orchestre héritier watanable fana no ka wana ata batika ona Zénith babema Platini footer mais yo fana no ka wana ba makambo ya ba Côte d'Ivoire yango ye ba simo ba ke ba Côte d'Ivoire mais bino ka tula musi ya za ziko kenapi amisomila Sergei ya mikunda utanga wana to animateur to amateur pa bunga déjà kufa histoire ici là Nous sommes sous. nazali Pour répondre bien. oui Diego. pardon était vraiment Diego lisusu. otanga nga bato ba melaka kuyu makasi wana ko tsaye mais otanga nga ba animateur otsa wana te waza animateur ta za mater aza animateur te na wenge tine za bona wenge na moma o animateur azate na wenge animateur azate mutasuka histoire animation na wenge za lobeso o tu batika liwana ba animateur te animateur azate na wenge azate ba vie moko de la forêt à Vincent apesa ba mot de place à président ayemo pena so pesi makambo abe pesa pena makambo mo pena vie mo pena pesi makambo e pesa man normal Na pesa o milo mo bolongo na tout à l'heure aso ko sala ngo ilo mo ba Cédric Amado. bon na sepelane faut pas boire ka bien sepelane faut pas boire ka bien boire ka ilo mo boy ilo gongo ate bele ya ba jaluba ko telemelanga ponga na sa capitaine Bill Clinton na pesa nga poso na tina ponga na binisa kamboko yo Fabozali maître nga na za capitaine ya bani matere nga ina kubanga nani lisusu awana kongo nzambe oyazali te sadara mado ngane mokita na Bill Clinton sabana kubanga yebisaka shata ngana binisa kamboko yo Pourquoi nous amenons moment où il a brassard wana yo pose un problème à brassard bani otikeli bango nyonso yepe sur sa zui atika ki mena moni ces derniers temps à rattraper on litus pourquoi bo il a brassard wana Bill Clinton atika Bill P en fait azo évoluer na yo na habité te brassard ya la pona bango au moins te boki crime boy bango bakolo bakana ngai ngana longwe capitaine bango bakolo bakana ngai ngaseda na longwe ka hapo na moni bozo bosana faut pas batika obosa na Bill Clinton na pesa brassard na tina ya boka ba ya mado aboka batengama aboka ba makambo na ye brassard ya la rapona ye ha musuba longola brassard na podium ma maison mère ba bilongola brassard wana comme na niveau brassard te netinan Simo obie botanga kombozo ki berzi na habité Simo hein de la fora longola te longola lo wana comme na niveau brassard te da brassard ya la pona c'est da capo FIFA de l'animation n'engana za FIFA ya animateur Bill Clinton za coach de l'animation za coach biso tsa mtu na place na yo za FIFA uza likolo ponga za FIFA nga za likolo ya bango nyonso o capitaine ngana FIFA de l'animation do FIFA makambo etali fédération makambo ko c'est moi FIFA de l'animation entre les deux FIFA Blaise créateur na FIFA d'animation original so ba télémina plateau na obeta mninga na obeta e banda lelo boyo kile mawa donc ya zo tante yaza FIFA local yazo tala makamba ba match ba ujana ba match mwa ya ba 3e division ngaza FIFA de l'animation no tala animation o simbi Congo mobimba donc animation ya Congo ko c'est moi FIFA de l'animation boso ba animateur moko ba yene na kini ba uti ntam su Côte d'Ivoire mais ba bimisa animation na tricage te ba bimisa pa animateur moko bunda so ba bimisi ngate donc eza tricage Munga na FIFA de l'animation. Pour ma camoise quoi pas Bill Clinton pas tu na momba fa bimisanga. Batebo misa petia na FIFA bunda. Bango te momba otala bango te animateur boka bongo makelele. Une démonstration tout à l'heure tout confirmé entre Yona Blaise créateur parce qu'il y a hôtel là l'européen Blaise créateur peut prouver que Blaise créateur pas ça mutu à défendre peu batou parmi à orchestre naïe à ça la pas à longo et pas honorable. À commune juste pas Ferrigola a beta mamba makasi beta toyeba to binango na binilo a Blaise créateur atala na mamela été abelara convaincre biso tout à l'heure totala et là on ni oyo ko sala yo ko pesa te batu un peu makambo par rapport entre yo na FIFA d'animation 1 et 2 la plus belle chose depuis un peu reconnu c'est toi
Faites-nous quelque chose de bien qui va faire un compte de bien par nuit. Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, un battle. Parce qu'il y a une vidéo, il y a Blaise Créateur, Blaise Créateur, Bloroni, Nabuaka, ou et Kangape Congo. Babilo ezalo la bagunza mananiko ngunza makala le destin. On est lo nzamba salimi. Wakisu makala le destin. Ngunza makala le destin lo nzamba salimi golo wana na yete. Ale gunza mananiko mokongo salite. Gunza mananiko mokongo salite. Mbus. Ngunze makala le dessin yaya. Ngunza makala le dessin. Wana premier abord. Deuxième boss qu'on a na selfie. Selfie, ba chérie, ba sutukili tsombo. Tongo, chérie, salamukaki. Si à côté internet, WhatsApp, Facebook, Messenger, Imo, Bruce. Atoza kolamba, atoza sokola basani, kaka selfie. Okota na marché, osomba tondolo, kaka selfie. Vous comprenez? Donc, crée avec message. On a boire à cri. À plus, non, on va m'accompagner. Il y a des animateurs qui autant à combat boire à cri. Mais au bois qui crie, au banon et bandil makamusu, au sougisi sous makamusu. Non. On a pesa, on a le rôle. Bah, pesa un titre. Bimisa, sanzem bon disque. Ce qu'on a bah pesa un générique. Ça générique na disque. Ce que générique na ngala bah message na bah message. Et un animateur na mzuzo tali ba cri netto boire au senti mais ba crisanga batina ba creke boye etengami donc il y a monté. Mote na falon Mwanza, fils Chimanga, Yannick Boyoka de la part de Eric Monstre. Par le bima salanga moro ya tongo ya kati mikolo ba obenga ye le binango ta mon patron maître John Simao à qui je fais passer mes dédicaces à vous mon patron. Obenga ezwao. Donc mutamande fait belé quoi. Mote na Bera de Prince des Amunda papa Chachi. Mote na Yannick Sebo. Na lelima sananga mbote na Yannick qui n'a vu depuis Angola mbote sus na Berdel Kimbuta balobi déjà mutanga makati mbote na Christelle et Jobola depuis ça mbote lisusu ya nani ya touro ko ya répandre net et Jobola ma calmière bucket donc la vraie mère de la personne qui est un peu privée FIFA d'animation to comme gros ma presque na fait émission na biso to tiki là au micro batbaeba FIFA d'animation, ben le roi Kala, ça bon le rôle titre des rappeurs, oui ça l'a un peu moins bien. Motena patron nangai, maître John Sima, Motena maman Micheline, notre maman qui est en train vraiment de nous faire du bien. Motena superviseur, papi, le Congo, mon vieux que j'aime beaucoup. Motena yo, moi ba dédicace na yo pas bateau ba Hollanda biso, numéro na pas à contact. Après tu ticket là au micro, au sarana on ndengi za la rara quoi. Ouais mingi Obeti please 243 le véritable code ya mboka ya Willy Musheni ala raimo oza code ya ba couleur oza code ya couleur ça ba couleur na limité code ya mboka ala ya Willy Musheni 979 90 83 979 90 83 on dit faire de l'animation pour nous vendre ça ba mboka ki Karine Kabemba na kata Sudaf wana mwasi kitoko Semba di Bozo vina nga Semba di Bozo na bosente Lido VIP police Sali na bosente Junior Boto venanga Sendulu Bilele Lulu Yolo célèbre prêtre C4 triple nationalité Weston Lema na bosete venanga yi na musika Guilema Indu maneke de Paris surtout que na Londres tozongi na Londres mona Belgi Jogo na mona Rita Zangu la japonaise mbote Mati Yolo de London Mati Yolo de London vrai chéri moi ça zanga place mabe Lulu Yolo célèbre na bosanité maman na ngwani matota top model mère nanga Zizel Kumbundu libaya atalo FIFA de l'animation yende to bise bango lika munatamba ya ba komi pressé zo bango tanko. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vais laisser le micro chez FIFA d'animation. Vous venez de parler tout à l'heure. S'il a parlé du bien, les numéros qui vient de donner là, vous pouvez l'appeler pour que vous pouvez faire un peu votre suggestion parmi un des numéros à laquelle il vous a donné. Donc, big up à mon Eric, réalisateur à moi. Il est en train de réaliser mon émission. Eric Monstre, Papa Zwao, Mikolo, Ndema Kambu, Mbotena Net Jobola, Mbotena Alpine, Ngizulu, Mbote Susu na Yannick Boyoka, Mbote Susu na fils Chimanga, Mbotena Fallon Mwanza, balobi de la part ya Eric Monstre, Mansananga na Zirik, na sepela na appel na tango benga kinga isalenga vraiment bien quoi. Mbotena binonyos tout, bandeko bazolanda biso na senet moment, na tiki micro et paya. FIFA d'animation, à Sakané Lomora bien. Quant à moi, je dis déjà au revoir. On va se retrouver tout juste après. Bye. Ma bole, hey, ma bole yo, ma bole.
azalaka mwindu akoma choko azalaka konda abeta tonga mwasa koko bilali yo likakwa mundele toke zwa mabole hey mabole yo mabole yo asiwelo wezo asika ale kutamana niko mokongo salite kutamana niko mokongo salite mbus ngute makala le dese yaya ngunza makala le dese ngute makala le dese yaya ngunza makala le dese ngute makala le dese yaya ngunza makala tatete mboza wapie awa bafielelwa basi na basi bakoma kubingana babutu mibali bakoma kubingana bamakopine c'est le moment yangoyo nazuti yananimation c'est le moment yangoyo fena na semba diboso c'est 4 types de nationalité loulou yo le célèbre check